Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Une image, yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba. Comme des mecs. Il n'y a pas Papa Wemba. Comment? Edino, ça va? Ça va. Dino image. Patuka pangala atometa Chabert vraiment na moni bino ba bien habillé boye na comprendre peut-être nini kaka kanda ngwa nini na boye na ba jipa. Dino image, je dis qu'à Paris ça se passe comme ça. Oui. On est à Paris donc avec Atometa Chabert comme les mecs de Papa Wemba. C'est pas qu'on est habillé, on a l'habitude, on est né propre, grandi propre et puis on restera toujours propre. Mais ba tonga pe bino do comprendre ka te ba artiste na bino moko bo sali bo bimisi na kata mouvement lelo ba komi ko tonga bino bongo bino siko bolobaka ke bino ba soda ya we ranson. Bote ya nini na bana na bino wana oyo ba ko finga bino. Bon moni Edino mutna mutu azana éducation na e batu babula etiki eza éducation mais tiki éducation te omoni yancho naza mutu mo bo aloba trote muna mtana caractère na e omoni ba loba so bokabwa na mwasi bie bokabwa na muninga so razo loba ba faute na yo c'est que ana besoin zongela yo donc ba petio ba otepa na biso ba petio na tout ba otepa na biso mais et donc se tourner on eza jalousie ya ba immeuble ya wera o atongi na kini wana soki 5 immeubles mobimba osili donc ka mingi te to banda ba activité na Atometa Chabert pour moni na poto jeza nango sundenge ezalaka te vous comprenez to face cache te Dino image yoza parisien moi je suis parisien Chabert aussi elle est parisienne donc toujours sur la mambo ya vient na biso tione asa na eba to loro te papa mbaza sauté que sert azate yo kasi ba lobelana ba lobelaka wera ba kwa kizeka wera. Moni muna mutu aza choix na ye aza na goût na ye elora oloba opinion na ye o comprendre boka na bana kaka obino mo bobimisi na kata ndako Edino yebisanga bana na nyonso tu ba oloba makambo tata na bango yebisanga nani aso évoluer par rapport ndenge azaki na maison mère to face ba cacheter parce que moni lelo na internet yo lelo osali ba petit belé mais lelo na mona te bato wana bakenda ba place ba sa pe ba société na ba onda ba loba o Edino mutu abimisanga boy Kongola za ndenge wana ezaka pona ingratitude to sola no trop na ba émission tozo loba ba comportement o ekomi lelo to sola ça fait 5 ans ou 6 ans comme ça vous comprenez tozo regretter parce que tozo bota na ba age to komi na ngo photo tala rapé lobby bana ba ozala banani lobby peut venir à Congo ezala nini lelo komika ke musicien olia sala œuvre ayaka ba insulte ata ba fingi wana elo on y échanger wera. Mais pourquoi makambo zalaka na wenge musique à maison mère eza ndenga wenge orchestre musique orchestre musu ezali yango benga 12 est-ce que orchestre non c'est pas 12 soko tangi maison mère te otanga ni pesa na orchestre okotanga oui eza mouvement oyo eza la référence na minute oyo eza wenge musique à maison mère wenge oyebi wenge soko oyebi wenge ekozanga te wenge eza bongo ekotikala bongo comprendre pakapangala uti olobele omo ya mutu ya awa mwasi soki oyo akei aolobaka mabe ya mobali ne aza na posa zonga on comprend mais mwana oyo akei ayebi ke vraiment elongwe wenge na kei pourquoi koloba su mabe ya wera pourquoi kotanga su wera donc bakete tolobaka bakete nanu bakei te nanu bakenda te solo bakokende bakobosala komba ya wera bakokende tokoyeba ke bakei ya solo omoni oza mwana mobali soko obalisi mwa mobali mwa mobali wana soko akei epai na ye okoyeba
soki pa ke pa na ye te oyeba monaka sani ezangi lutu ezangi kiti ezangi ayaka kozwa so moi akozwaka wana c'est-à-dire ake na ye te siko antometa shaber nene bamasese wana ndenge nini masese wana koyi mutu masese masese ndenge eza baproverbe wana obimisi wana babimisi kaka na bien omoni so obalisi mwana mobali abali akeye pa na ye okoyeba ke na balisi mais soki ake te okoyeba ke omona lutu ezangi kopo ezangi oyeba ke mwana nga moko ake nanu te eza nango problème te moni we ranson tokobenga c'est la magie comme si magie moko boye on a we ranson atikeli monument moko incomparable inégalable quand ndenge bazoloba atikeli véritable akomi na force moko place ezota tozoyeba ngo te a force bazofinga a force wera azomata a force bazofinga a force wera azomata tala baoyo mosusu bayesika bafingi bayesika bayebi oyemba mais tala podium tala Nicodème na podium tala café room na podium tala makambo esalema eza miracle kapangala mema bango toke siko patu kapangala nena yeba liloba nini koyebisa bana na bino oyo bobimisi na kati ya ndako oyo bobokoli lelo fo baloba mabe ya ngiama we ranson yo ovanda mpe na ngiama est-ce que omona bakisi ovandaka na ye mais toyebi ke oyokai masolo bakisi mais omoni nauti oyebisa oyo edino omoni musicien azalaka na ye ndenge wana omoni wenge mpo anile bazalaka na baorchestre yango ya wenge baloba bakisi yango te omoni musicien aza mutu moko boye bato wana bapeto wana tu baotala na bafamille pasi naloba yango 1000 fois soki apanga alobi vérité oyo kapanga alobaka parce que bawera baa bavie na biso touti na bango na mabele ti tokomi na bango lelo na bamikili bapeto wana tu baoloba makambo wana bango mpe efuta bango moi leto bana ekola bakoko banda oloba na biso so osali mama likambo bie papa koko azoyebisa mama ke tika ye pa obotela ye aomonango omoni bapeto yango mpe bakomi bajeune talent bakomi bajeune talent bafonde société na bango mais po ni bazo évoluer te dino toza pona ofinga susu batu te toza pona ko dénigrer su batu te pona opesa conseil opesa conseil sa musa po to si to yebana to moi ba pecho ba boanga na linga ko ba boanga te na loba bango déjà so boanga kapangala na okangisa yo parce que ba mabanga na bango ezata na sens te bakoma pe otosa batosa parce que ba yebi ko dino to fasa ba kashite muto ko somba immeuble oko somba no so nini mais respect ezala réciproque dignité pe ya mutu congolais lelo abosani dignité abosani respect akomika po yaza na immeuble po yaza na mutuka sérieux to na poto dino et dino to eba no ça fait plus de 20 ans tozara no na mboko o comprendre mais ozo sala ka batunga pe na osala ka batunga yemoko mulele Nazareta, la maison de distribution alimentaire à partir de Kinshasa en RDC pour soutenir la famille. Opesi mbongo awa na poto, opesi yo mbimbi na système ya mbongo chewing-gum. Tonga yo kike kende na Nazareta, ozwa surprise na yo, agence nini yeye biloko yo. Makambo boye comment ça va depuis quand? Na Congo la biso. Maman Nazareta. Nzamba kongola mama oyo ndiko na biso bazala poto bakoma kanisa lizo tina basaki ya fufu yo minota mutu biso bana kongoto lo baka mama ye nzale sili transport na kozo wapi emi mapipi lo kebele boy biso toza na service ya livraison mutu kezali ezomemela o biloko wa abo soki nzamba sungi moto boyete mutu akosala makamba boyete biso na Nazareta toseka kaka Ma Nazareta, okokipe kobenga na 07 82 37 48 86 ou bien 06 20 26 74 50. Topé 06 19 46 64 81 à partir de Paris pour soutenir votre famille. Commandez à Paris. Lisalisi Napoto, Pona Kinshasa, Ezana Kombo, Nazareta. Na système ya chewing-gum. Moulé la yebi, moulé laissé parisien, on comprend.
Véro Kira ebi ndenge zabo toza ba Denis na ba petit na nga ami José. On comprend Edino. Si. On est en famille na ba Claudine Kinoa ba de Saint-Ouen ba Ben Mukasha. Au moni biso lelo toza la Ligue des Champions to ba ki Sontaibo. Si au monde biso ka bando e ba biso na Ligue des Champions toza ka taille soin beauté axe. On comprend. Oh eza nani mesurez moi na taille na. Yango c'est diloura. Yango yeza réveillez-vous. Toujours réveillé ba petit, laissez passer la jeunesse. Exacte que so yo komi place mo bolingi ba tusuba le kate. Ouera tellement za na fair play wana, yango tozara toujours na ba finga ye ba loba bo ba zong sa bo dino. Biso tozara na to ebi eloko ni tozala na aza mutema malamu, aza mutema munene. Banda ba anda finga so ka place apesa réponse. On peut s'appeler réponse te po boza niveau moroté. Bo yo kapete. Bo loba kande bo loba exercice to pesi bino. Ozangi album finga wera, osali single te finga wera, ozangi kosomba mutuka finga wera, ozangi eloko peintre ya obakisa na couleur na ndaku finga wera. Diedi benga 5 ans de silence, tozana Edino image bana Genève, tozoya Chabert yeyo bana Edino image. Omoni Diedi benga papa mba mutapesa batu bakombo. Après papa mba mutatika na héritage wana eza wera. On comprend, les papa mba abi Diedi benga 5 ans de silence, à lobby Valère Patouka Pangala, Antomé Tachabert comme les mecs. Au moins, on va bien à souverain. Les papas mba pesi combo, azo CP la musicien, le roi souverain, azo CP la. Les papas mba à lobby qui est wera c'est de la forêt esprit. On comprend? Donc, esprit Tilelo et Tikala, papa mba Tika Moutna Moutou, na combo na e. Donc, so yo ye, olingo boya no mutu. O sali no loro te dino, congolais en recommande en habitude. Aboya rana na loenge. Mais, biso toza toujours, tozo bosser, nzamba zo sunga, to comme na 001, petit na ngai, maréchal Souvé, Iniesta, tozo ya Dallas. C'est la Ligue des Champions. Tozo ya Dallas, Chabert yeyo, tozo ya Dallas. Merci Patou Kapanga, la dernier mot, Antomé Chabert, poto aussi sana biso. Ouais. Toza likamune na Paris awa, mes condoléances na Toto Chic, oya biso. Auto père de moi nae, Nzambe moko celui qui donne et celui qui retire. Nali ko pesa pe mes condoléances na Jean-Marie Panoupan oya mafani na Autriche. Na pesi bango mes condoléances to na matanga. Na ko pesa pe mes condoléances na Nathan Luzolo. Mes condoléances. Na pesi bango mes condoléances Nathan Luzolo, mes condoléances. Na pesi mes condoléances na Popol Bikake, Papi Bikake, et Janine Bikake, la famille Bikake. On pleure ensemble, on est ensemble vraiment. Martin Bikake n'a pas mes condoléances. Bino Nyonso, tous ensemble, on pleure ensemble. On a mort le bâti pour Weranson. Weranson, c'est l'imbattable. C'est le musicien le plus célèbre après Papa Wemba. Toti Karinaye, Azana Force. Maman Pata, CDJ, Maman Pasteur, en tout cas. Zalana Bisso, Tchabiso na Losambo, on est combattu, mais jamais abattu. Nous, on ne tombera jamais. Tout comme d'anciens combattants à Weranson. Les bérets rouges de Weranson, on tombe à Chabert, pas tout à la valeur. Merci. Et dis nos images. Ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a api. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, nous sommes allés de lundi